likambo oyo ekomi pour okoma responsable, un chef d'entreprise à l'État, faut appartenir à un parti politique et où tu vois likambo ya boy bande konangai. Ça bolati qui tribalisme et comme le kola iloko ki toko eloko oyo kotambusa mboka kozobande kotambusa tondisi natika kuti nani wana oyo mususu koma bo souffrir na batu. Je donne l'exemple et batu mususu pe bakoma abosa mimi bata souffrir na bango na lit soki totali pe lelo IGF ninga okozwa batu mingi azongo pona ki tribalisme. Mbote na bino balandi ba émission to popola. Mbote na bino tokutani lisusu na numéro na biso ya sika. Abandi lobi to meka ki muke ko parler sur comment homme de Dieu et les pasteurs donc ndenge bazali ko kamba ndenge bazoko lekisa mwangonga na isika ki batinda bandeko bakene ko sala misala. Je crois lobi to lobela ki yango na émission na biso lobi bongo lelo na linga ki to meka ko sola mwa muke likambo mususu peso leka na mboka na biso likambo oyo babengi tribalisme na kati na ba société. Tribalisme ndingi koti na kati na ba société. Je crois awa na Kinshasa bino bande ko na poto tang mususu boyebite il y a toujours na bangonga moka pourquoi na télévision moko tozaka nango na Kinshasa bengaka Molière abwakaka toujours eloko wana oyo Mobutu papa na biso personnam atelemelaka likambo etali tribalisme. Comment azolobela tribalisme na kati ya misala? Lelo Congo après Mobutu Congo baby afidèle auto kanisa iki ye akoya kosilisa ki tribalisme ndenga lobaki ye akoya kolongola ki dictature mais toyebi comment afidèle amemaki mboka toyebi comment gouvernement ya afidèle etambola. Je crois que tout ça na mobusu toyebi ndenge ni likaki tribalisme ekoti na kati ya République démocratique du Congo na ndenge ya masekite. Tu peux pas imaginer. Mais tout ce qui est wapi ce qui bolingaka bino na bino nde bozala mais mboka yango mais mboka yango tokutia yango wapi ce qui bolingaka bino nde bozala bande konanga eza pasi makasi eloko toyebaka te oyo ezalaka okomona mongala ake kofanda na mbujima iloko nafande pa na ye Muswahili ake kofanda na Bazaïr na koloba o lele komi Congo central alors se sentir le quoi c'est pas na ye mais lelo nyoso wana ekenda wapi nyoso wana ekenda wapi mboke baby tokoloba ndenge papa na biso maréchal Mobutu andaki koloba après moi ekozala délige yango tobandi komona ma tête vous coûtera cher yango tobandi komona mutu na ye bandi kokute biso cher tokomi koloba ke Mobutu azalaki mutu Mobutu abai kosangisa bato
les cambo oye komi pour okoma responsable, un chef d'entreprise à l'État, faut appartenir à un parti politique et où tu vois pili cambo ya boy bande konangai. Ça c'est quel pays? Atato yebiki ba entreprise, il y a l'État, ils ont la politisé, mais pas comme ça. Beaucoup de gens tout le temps, ils ont une expérience et sikawana. Le secrétaire général de Zoumouna. Isamawa. La jeunesse, toi, il va que tous en devoir, nous avons un grand devoir. Il y a besoin de ça, Moka na biso Congo na nzela. Soki batata bakoko na biso bazoya kolakisa biso ki tribalisme. La jeunesse, s'il vous plaît, tolingana, tosimbana. Comment se fait-il yo za mokonzi na cabinet na yo bandeko na yo kaka nde batondi? Po boyiba. Ils ont boyiba. École mususu c'est la raté. Ndenge moko politisa na parlement. Je crois que tokomika kolobela pe likambo wana na numéro ko ya sima na muka ba numéro. Et comme que ça député suppléant na yo fo mwasi na yo to bana na yo olingo batela poso comme ministre place na yo etika la na famille na yo. Politique ya mabe tozo ya na ngona RDC. Politique ya mabe. Mais toi ba un jour et aux ana génération moko ko sukisa makambo lo tala wana. Il y a même ba maman ba koma ko pesa nzela na bana soki mwana ko ministre maman zo ebisa mwana ngonga ngo luka ya biso. Il faut trouver ça normal. Ça c'est quel genre de maman? Tribalisme. Ba maman, est-ce que vous pesa ka bana na bino toli? Pour na koloba te mwana tango zo ko tambola malamu. Mbongo l'État ko yibaka te. Eloko l'État ko simbaka te. Est-ce que toujours ko éduquer bana na yango? Mboka na biso bandi ko zonga sima. Na makambo oyo to yebaka te. Biso to yebaki ke pouvoir mususu soki ye et que fungola banzela parce que babengi ke da babi parti ça démocratique. Mais tu regretter les lots. Na c'est plaque na maman moko na ki na chaîne moko ya mboka. Azoli kana émission. Maman lobi pouvoir au tozana ngo lelo. Ils ont continuité à pouvoir. Il y a régime où tu connais. La Congo. Moni. Monde ko kenda wapi? Bomoko ya Congo kenda wapi? Bandeko nanga soki tolobi totika kaka ki tribalisme na mboko oyo tokoboma Congo. Faut qu'on raisonne et loko nini ya malamu yo kotikela Congo un jour.
Et l'okonili ya malonga yoko tike la Congo un jour. Tribalisme tina ba église. Tina ba église. Surtout école on a bino. École on a bino. Ngana bika école on a bino. Ata ozalaki muna moninga na yo botangi esika moko ba camarade mais mukolo ko na pouvoir obosani batu wana nyonso obandi kozwa bato ya monoko na bino oyo yeba kutu bango te mais poza monoko moko na bino poza mboka moko na bino ozwi esika opesi ye et puis okoyoka ki asambelaka na biso batu tosambelaka totieki tribalisme mais soki tolobi ki totika mboka ekende boye ekoma pasi. Voilà pourquoi na kosenga na jeunesse ndenge nazokoloba chaque fois jeunesse totelema likolo ya makambo ya mabe ezokoya na mboka na biso. Ki tribalisme soki ekolo mosusu akotika kesika bino bozali kombo na bino boluka bo éliminer ye même pas physiquement mais alonga pembeni na bino avec des mensonges bino ekolo na bino ni nazolobela ekolo moko mabe ki tribalisme tango osala siko olobi ozokanisa yango. Est-ce que ozokanisa lobi na yo yokanisiki kaka bandeko na yo oyo ozosalisa wana ota pembeni na yo bango nde bakosalisa yo lobi? Est-ce que oyebi te ki ntango mosusu kaka bandeko na yo te pembeni na bango nde bakoteka yo? Bandeko na yo te pembeni na yo est-ce que oyebi te ki bango kaka moto aki koteka yo? Bandeko nanga ba Congolais tout changer na mwa moke tout changer tout longo na comportement oyo ya ki tribalisme et ki lokola nga naza mokonzi biro na ngai ezala kaka bandeko na nga na bandeko na nga olingi kaka ekolo na yo olingi kaka bandeko na yo kaka famille na yo. Même Bible lobi ata miyibi na miyibi basalisaka okozwela ngo litomba nini ntango osika bandeko na yo bazala pembeni na yo litomba nini oyo okozwa kasi bolamu oyo okosala ntango mosusu na ekolo mosusu na bandeko mosusu oyo ekobotela yo lobi okoyeba te. Excusez-moi, dans un quartier, on va m'emboter Zali. Toujours mes kaka Kolumba. Pour toute une génération, ils ont ya lobby, s'il vous plaît, bande konanga. Tout mes kaka zonga. Ndenge, tous avec Natangwa Zahir. Quand Mobutu parlait, tata moko, maman moko, ekolo moko. Ekolo wana c'était ekolo ke muluba azate mokongo azate muswahili azate mongala azate biso nyonso ekolo moko. Un muluba pe aller à l'Équateur asali nyonso alingi kosala. Un katangé pe aller na Kisangani a se résider afandi calmement ndenge amoni.
Mais lelo makambo bayeli biso na pouvoir toza nango mikolo yo na Congo depuis départ à Mobutu. Eza pasi. Yo lingi kaka bandeko na yo ata baza ba expert te bazalaka pembeni na yo na bureau. Pasi. Mpe mawa makasi. Pasi mpe mawa makasi. Il n'y a pas moyen. Tozonga na na époque ya Mobutu ndenge ezalaka. Tobosana na no likambo ki tribalisme. Voilà pourquoi les blancs aussi bazoko luka ba moyen ya ko panza biso à partir ya makamba bongo. Bokanisi bitumbeza na est. Mingi bandeko na biso bakokota na ponani. Bokanisi oyo wana za na pouvoir. Au Sungabino, Talaning Azosal. Alors, faut bosala. Voilà pourquoi rébellion est sali. Oh, ce qui va communiquer que Pembeni na biso be kolo mususu za Pembeni. Tozaya ko sangana. Tozana bomoko. Ba ko kabisote. C'est ça la force des Américains. C'est ça la force des Américains. Yango to senga quand même. Moi je demanderais même à pouvoir remplacer les lois à son excellence Félix Antoine Tshisekedi papa vraiment ce qui ba carte il y a identité il y a ba congolais kobima to longola na place wana il est de quelle province to mengana no kolongola il est congolais c'est tout to longola na ba place ya ba province. Parce que le que je bon mabiso pe mususu mingi yangwana. Comment mutazo ya koluka musala? A côté na bureau. Et le que boso ba kotuna ye, oza mutamboka nini. Oza mutamboka nini. Congo, toujours kende wapi. Congo, toujours kende wapi. Bolati qui tribalisme et comme le kola iloko ya kitoko. Et le go ikutambu sambo voilà quelle erreur o tuzo nango tuzo kanisa tangu soki tuza ekolo na biso ne to kutambu sambo ka malamu mais diriger avec les autres c'est ça la force. Bolingi kaka bino na bino nde bozala. Soki ndeko na bino azui mwa ndeko moko boto moninga na ye moko bamesanaki na ye amemi esika bino bozali bokuluka raison na ndenge nyonso bokoyisa ye na makambo moko bopasala pembeni na bino te bino ekolo na bino. Congo ekotambola te, Congo ekoavanse te soki tribalisme ezali liboso. Est-ce que tu peux penser que ceux qui ont commis na bokonzi okanisa ki nakabola bokonzi na ngana bandeko bikolo nyonso tala na bureau na yo bato bikolo mususu bazaboni bata plus proche na yo. Tala na entreprise na bino yo mutu oza mokonzi bato ekolo mususu baza combien o bata proche na yo. Soni mingi pour la République na biso
ceux qui tozala qui ba ikolo mususu ba pays mususu baza bikolo kaka mibale mais tobomanaka peut-être oyo na ngambo na biso à côté à est za muke mais massacre za ya somo okuzoba ndeko tango mususu tondisi natika kutu nani wana oyo mususu ekoma bo souffrir na bato. Je donne l'exemple ya bato mususu mpe bakoma abosani memi bato asouffrir na bango na lite aki kozoba ndeko na ye na mboka aki kozoba ndeko na ye na église abosani bato alite na bango toyoka masolo wana. Siko bandeko litaki na bango oyo bundaki bénéfice na bango eza nini? Lelo tokoma kolobela tribalisme na ndenge ebele tribalisme tolobi yango non seulement kaka bozala ntango mosusu tribu moko ekoma mpe ntango mosusu mponga na ye tosambelaka esika moko mponga na ye toza parti politique moko me oyebiki oyo aza pembeni aleki ye conscience mo pene yebi ke intel aleki intel soki ya ye place oyo ya mosala ekotambola malamu me mpona tribalisme yo tiki ndeko wana mpo ozwa kaka oyo aza proche na yo. Tribalisme eloko ekoboma. Bosalaki tribalisme bobénéficie nango na nini? Bao bosalaki tribalisme na otuna bino lelo bobénéficie na nini? Soki totali mpe lelo IGF ndenge akozwa bato mingi akozwa yango mpona kitribalisme. Bao baokanga mingi mpo naza ndeko ya mpo naza pire mutu ya yango tosala ke baokanga bino okanisi ke lokolo oza ndeko ya oza proche ya baokanga yo te fo yiba me bokolela état de droit ezali. Bandeko nanga tosalisana nga nazobelela kaka génération sika ya Congo biso bao tozo ya nsima tokanisa eloko malamu keke tribalisme eza malamu te ntango ozwi pouvoir nde bakokabola ngo na bikolo mosusu toza biso nyonso bacongolais pourkoi okopona ozwi bamisusu otiki bamisusu biro na yo okomona moto ya liboso ndeko na yo ya mibale ndeko na yo ya misato ndeko na yo 4e ndeko na yo 5e okomona ndeko ekolo mosusu eza te kaka bandeko na yo. Tribalisme ya boyi ata bino moko Mobutu alobaki eza malamu ozwa bandeko na yo bazala moko mibale bakoma misato te. Mais oza na mulongo ata 50 personnes kaka bandeko na yo donc bato mosusu bakoki kosala te kaka bandeko na yo. Conscience na biso esala faut tozwa génération ya sika la jeunesse totelema tolongola makambo oyo ya tribalisme bisika nyonso tokozala ya misala bisika nyonso tokozala tokipe te mpo oyo ndeko na nga mpo oyo boye kasi tala pe
ce qui est coquille malade. Le Congo, toujours les sika tozali. Toyebi comment toujours conseiller la bato makambo azo kene ba prison pour biso to tika la biso na biso. Toyebi comment toujours boma, toujours quoi empoisonner, toujours quoi assassiner. Kaka poto ligi to tika la biso na biso bandeko ya. Tolingi bikolo mususu te ezalaka pembeni na biso. Yo mungala ulinka bangala nde bazala pembeni na yo. Yo muswahili ulinka baswahili bazala pembeni na yo. Yo muluba ulinka baluba nde bazala pembeni na yo. Mokongo ulinka bakongo nde bazala pembeni na yo. Siko soki tosali bongo po Congo et avancer quoi, avancer comment? Congo et quoi avancer comment na comportement ya bwebande konanga. Tokai koloba, tokai kobakisa. Kasi oyo balobi liberté d'expression Afrique to sarate. Yango na tango mususu to tipi makamusu koloba. Mais bozo yeba pourquoi tozo loba. Le moment eko senga ki to loba pe to loba. Toyebi bitumba ebele oyo bandeko na biso mosusu babundani na bisika bazali ya misala po bino bolika minoko na bino nde ezala wana bino na bino nde bozala eza mabe te Congo ekojuge biso lobi un jour. Mais biso génération sika tozoya bandeko nanga tosala ete Congo ezonga na nzela, fierté ya ba Congolais ezonga, bomoko ya ba Congolais ezonga, ote lokumu tosalaki na yango ezongela biso. Bye.